la radio Lissolo maintenant partout où vous êtes. Écoutez la radio Lissolo avec ton iPhone, Nokia ou Android, smartphone en utilisant l'application gratuite tunin.com. Na royaume boy na boye ndenge muta dompe ya lobi royaume eza na monoko nini sikoto longo la kota royaume Congo c'est quoi déjà parce que une chose qui est sûre biso doza ko négliger ce qu'on appelle les valeurs numériques la valeur numérique ya Congo hors alphabet gréco-romain à 26 lettres donc au monde a que doza numération il y a 60 maintenant c'est quoi 160 to longo li ba chiffre ça veut dire tout banana ko longola mayele o monti la tila biso ba chiffre nae ba lettre nae to de kokota en communication na ba nkulu na ba astre na milimo ba pesa biso parce que biso tozo kanza mokili oza ya lelo mokili za ya lelo ta donc eloko za ko buma biso to nga to sala bokoko kasi bokoko to sala ngo to sala na ba contradiction likambu ya Yesu ya ko ba ete Yesu ya un Yesu africain. Mais il faut arrêter. Hérodote, on a mindele bang la kai bato sakai Hérodote. Pourquoi la plupart makambo Hérodote, on nous dit que non, Hérodote avant Jésus-Christ, même bien avant Pythagore, avant Jésus-Christ. Ceux qui beaucoup à la recherche, beaucoup monde que non, les Celtes, les Gaulois, bangotou, basala banzambe na bango ba belelaka, avec leur panthéon. Et ceux qui vont analyser bien, à l'époque à Gaulois, il y a Celtes, tout ça, il n'y avait même pas de Jésus qui se parlait. Jésus n'est utawapi. Bon, ce que si on dit le Jésus est noir, Bakimbangi, c'est vraiment Jésus, on a dit Lungana. Parce que les Kambo, les Kimbangi, c'est ceux qui n'ont qu'aussi, beaucoup ne qu'au vérifier. Bakimbangi, c'est vraiment, Fetara Noël, collège Abotami, Dialungana. Alors, moi, Nzaï, je veux savoir. Si ko Yesu ango baza koloba le Dieu noir, le Jésus noir. C'est qui? C'est Dialungana. Qui parce que Bakimbangi, c'est vous parler. Parce que Bakimbangi, c'était lourd, moi, boza ko sala. Boye ngambu o bino boza ko kosa ba tous les lots pour mingi bakangami misu. Parce que vous confondez une chose pour les kimbangistes entre la spiritualité et la religion. Vous vous déclarez religieux parce que aussi longtemps que quelqu'un boza ko lobaki no yo zali chrétien. Et ça la battu à 3, battu à 26. Que vous allez chrétien, mais un chrétien n'est pas un spirituel. Le christianisme, vous allez sur un ordre religieux. Alors, ceux qui s'y Jésus, vous avez non, azalaki muyindo. Alors, pour l'année biangenda, abandon qu'il y a une réunion communicale. Pourquoi? Vous avez toujours des verbes en sous-verbe. Nambo kanabison Congo, tandis c'est la kimpe na bantad mabanga. Parce que mabanga y a minéré. Parce que mon clito fandi pour na kosala manso et sengeli mabanga tangu bakoko na biso waza ko regretter c'est parce que biso to perdre secret à mabanga donc mutu moyindo tuni libanga ezani a habité mundela tiki so comme des kilométrages ayi na mboka na yebi non ozo la uranium ozo table ba bloka boy c'est ça parce que to komika batu moko to perdre qu'utiliser les deux mondes le parallélisme monde parallélisme pourquoi à cause de religion est-ce que l'église kimbangis bater à tous les 4 éléments planétaires bater batu mai mon pépé tout ce qui oh tena kintuwe ki kaka kolo Yesu Adam na Eva c'est quoi ces bêtises Adam na Eva donc on nous conduit toujours sur des mœurs qui à la base n'est pas de notre église kimbangiste parce que scout tout ce qu'ils font communion mais est-ce que mais ceux qui les a biso mais tout ce qu'on a combat bapaya tout ça comme na biso et le kozamini boy biso benan Congo bantukan Congo tozali batu ya PV alors mutu ya PV a se relataka jamais na manuscrit ba komi pa mutu pe tout tika ko ba ko na biso ba komate c'est binonde boy ko tanga ba code initiatique té ya vous allez croire que ba ko na biso ba komate parce que aujourd'hui si on va étudier tout ce que les Indiens les chamans ils font là sous des quoi des losanges bâti ba losange, bâti ba bloc tout ça. Mais bozo masque Congo, au monde a déjà que non, ba koko na biso, ils avaient déjà des traces astrologiques, l'astrologie.
même Benin Congo, on vous parle bien que la cosmogonie. Mais je suis désolé, si nous avons atteint l'étape de la cosmogonie, qu'est-ce qu'on a à foutre de la religion? Les astres, nous sommes avec les astres. Quand vous parlez des astres, c'est quoi les astres? Mai ezali nini? Est-ce que Mai, tout le monde a compris que Mai ezali cristal? Ma belle tofandaka. Pourquoi est-on dit ma banga talo na talo? Comme ça que non, Timasi, yangona kamba. On n'en a rien à foutre. L'important c'est pas un Timasi, non. L'important c'est Zalinde yo. Qu'est-ce que tu fais? Parce que mututu na mokili oyo, azali mbuma, ya lumière, ya mwinda. Neti muta dompe azali mwinda, muta nzambwa azali mwinda, muta na muta azali mwinda. Donc on te kuta naka, ezali nde poto pelisa mwinda o eza kati na yo. Et donc on va bachaku. Yo papa mukolo bokomi na mvula soki nkama na ebite, kaka te omoni bonabe, tu ne fais que répéter. C'est comme des pasteurs. Merci. Non pardon, merci. C'est ça. Pona mabanga, te bakaka ke non, ya solo muta nzambwa naza koloba. C'est que Moyindo te perdra secret mabanga et minéré. Alors, et là, qu'on a ce qui nous doit perdre secret mabanga, à perdre spiritualité, parce que tout se trouve dans la pierre. Parce que la pierre, c'est l'état solide. Et l'état solide, c'est celle qui maintient tout. État gazeux, liquide et flammable. Yenge kuzulu, yenge vatoto, ne mwanda Kongolo. Ingeta, nzaya Kongo. Merci mabanga batu nyos bateya kama makimpa mvita soki place mabanga bakomi wana soki batsaka ngo kate to so balekana kango lelo na banza bobani kwa prendre leçon na bino ete tant mabanga oyo bamindela na babotola ki yango il n'y avait plus de miracle na pembeni ya Kibangu na pembeni ya Soyo na royaume Congo. C'est au contraire ba guerre et plus 20 millions de bateaux na 1706 bazaki déportés aux États-Unis. En États-Unis to confirmé on a to landeli na mbula wana. Les Américains ont confirmé avoir réussi à partir de Mbanza Congo, du royaume de Bakongo, eza awana kotangela binango na 706 tina 1730. Il y a eu au moins 20 millions de déplacés par force au Portugais ba Kolongola na secteur wana oyo bitumba oyo lekeli batwana likolo ya kotante ko menacer mundele azongs la bango eloko wana na makambo mama kimpa vita na mama mafuta balobaki et provoqua 20 millions des esclaves par force. Ce n'est pas que baye ko yiba non. Singa penza Pedro akanga bangwale boke na ngamu susu nde bangwana dompe alobela kete na 1704 1706 na 1730 bato bazali soka ba esclave na Afrique n'importe où te meza qui précisément kaka na Mbanza Congo ba sokola ki Mbanza Congo zaka remplacé par les bayaka. Donc on a peut-être l'obito kolobrango qui sont Mbanza Congo et Mikolo. Est-ce que ce sont vraiment les fils de Mbanza Congo? La plupart sont des bayaka et des baluba ba remplacé Mbanza Congo ko monaka. Il y avait plus de mikane États-Unis archive museum tozana awa tokotangela kayo yango. Donc soki bino suka wana biso za continuer. Donc ina ndeko Simon Kibangu mutakotele biso awa mais en attendant instrument baboto la jana bindele miracle pe jour on est là qui maman qui pas vite attirer sur ça la miracle de 704 tina 706 il n'y avait plus de miracle dans le royaume Congo. Kodia ekendaki ya kufina 706 na 704 on ça na 706 après ça kufina 706 baboto ima bao na 7 na 1704 na 1706 mama kimpa babomie donc inaneka na katikati leka kiwana il n'y avait plus de miracle en Mbanza continue data lelo besoin de refaire un miracle na liwa mama kimpa vite on va te donner les miracles qu'elle a accompli dans sa et avant sa mort et même après sa mort. Ah oui avant sa mort peut-être oui mais dans 17 et même après sa mort Ngodia ekendaki il n'y avait plus de regroupement ya batba no kata makama kinzonzi makama kikanda et si la qui passait baza okata la place mabanga ezala ki do petit ko kosta bat makama za wana na place libanga wana place baza ko se regrouper bango nyonso c'est entité na bango zaka yango tu vois tout dans la magie occidentale na kulundimbi mote kufa kina mabanga wana ya Jésus na ya croix tamba moto na yango Kabango ya noir. Mtokeina ndeko Simon Kibangu. Bonsoir à tous. Merci na ndengo pesinga parole. Na noter po na dubino un peu na retard à tout moment na zalaka occupé. Na lingi kolobela na likambu oyo ezali awa batu nyoso balobaka toujours ke baki mangi se botika lukuta botika kosala boye.
donc batu wana nayebaka te raisonnement wana bazwaka yango ndenge nini bayebaka kosalaka différence te ya bamonde spirituel bamonde astral bamonde mental boye na boye problème eza wana awa ndenge eza wana nalingi napesa bino explication awa ndenge eza wana l'église kimbangise na ba oyo bayebi yango l'église kimbangise ce n'est pas le christianisme mais ndenge eza wana problème wana ndenge bino bo continuer kolobaka wana ke bakimbangiste baza lukuta botika kolobaka babiloko wana ndenge eza wana lelo o ndenge eza wana mutu soko aloti ndoto eke amoni makambo o ezali eke makambo wana amoni eke na mokili oyo ya biso o toza nango lelo oyo par exemple nazoloba na moment oyo tozosolola boye toza su na cycle ya poisson te toza na cycle ya verseau. Par exemple, ndenge eza na début ya cycle par exemple ya poisson et que mutu amoni makambo et que makambo wana moni ezosalema na cycle ya verseau o ezali ke na cycle ya poisson ezali te par exemple avion ezali te ba train ezali te ba mituka ezali te ako expliquer on a terme ni ako za na difficulté tout akoluka possibilité abanda ko expliquer ngo ozomona Jésus soki yazalaki Christ ce n'est pas le même Christ que Dialungana. Donc Jésus n'a rien à voir avec Dialungana ndenge zaboui Zambwana koiko zala Christ mais cela ne veut pas dire que Zambwana ndenga zana azali Jésus ozomona photo salaka ba différence wana ndenge zana. Et puis photo yebaka pourquoi bakoko na biso basala ki bongo ozomona pour lelo o même komba ki mbangu wana tulobaka soki bakoko na biso bazalaka na mayele wana bazaki na ngote mbele kombo wana toyebi yango te ozomona ndenge zana. Donc totikaka nanu babiloko wana kolobaka église ki mbangisa zo kosa obia zo sala bo ndenge zana. Et puis tolingi toujours ko bandelaka histoire na katikati ou bien to sauter tozo kende soki wapi ndenge zana wana sikonde tozo kansake Kongo ndenge zana ebandika na komba kimbangu. Non, ce n'est pas ça. Ndenge zana Dialungana ya zalaki Christ poso to bando tanga ba Christ banda mokili e banda hein toko yeba Dialungana zali 40e Christ. Même Jésus ndenga zana sananda azali premier Christ te ozomona ndenge zana hein ndenge zana po ndenge zana Sandanda son vrai nom ndenge zana ye ndenge zana le premier Christ ndenge zana to yebi même place à Butamaki ozomona sikonde tozabo ndenge Dialungana zalite Christ mususu azali kombo na ye yepani to yangwana ndenge na lingi na intervenir ke totika babilo kwana kolobake voilà l'église imbangiste na lukutana bango batika la kukosa non na compréhension ndenge zana po balobake bino ne bozana pas faire ko comprendre biso ke voilà ndenge yazana ndenge biso to mo kanisa ke mutu nyoso to soka komi na niveau wana na titre wana ke aza Jésus. Non, c'est le Christ Dialungana ndenge zana babiloko wana nyoso to biso nde photo chango en ordre po bato bazana religion bango wana bato bazo diriger ozomona ndenge zana do totika kosala ba biloko wana. Zela moi mke émotion nazana émotion papa bande kwa zola na deuxième ligne awa papa mawabi avant que na muta Robert no c'est émotion papa mawabi c'est émotion awa oui na c'est émotion OK loba bon comme nangai tato za koloba comme nangai mawabi Alphonse nazali mundu wa Kinzwana pour la sanga petit frère la Bamba Manuel papa le dia solo te wanodeni ma kombe ya mshirengenda tata simuli jimbangu ntango kufaki atunaki alobaki na grand frère oko kenda na kojonga na kisasa oko mona la kisasa de plan d'indépendance puisque tango zaki mukeba lobanaki na tata simuli jimbangu tokelaki na ndako na kidengenda
alobaki tata yaka na butu na minui alors ntango grand frère alobi makambo yango na tata Simone Kimbangu alobi nani muntu alobaki na makambo wana ya ngenda yede ngenda kasi ngana za ndoki nakendeke na ndako na ye na butu voilà ye alobi makambo Trinité alobi Jésus Christ eza papa ya lungana ça c'est faux oyo tata Simone Kimbangu alobaki yazali un envoyé du Seigneur ntumwa azali Jésus te azali nzambi te mais ntumwa. Ok, ça va. Merci. Comme ça, tu es en akati. Bandeko, encore une fois, tu vas continuer à tourner tout autour. Allô? Nalingina préciser. Biso tozolo bela papa Simone Kimbangu te. Ngana zo expliquer ndenge zana ke Christ batumusu bakanisaka ke eza komba mutu. Eza nde titre ndenge zana. Izana niveau moko ya spiritualité faut atteindre pour comme Christ. Le premier Christ qui est arrivé, zaka Jésus te ou bien de alungana. Merci. On a un équilibre ya monde ndengezana. Bon, merci. Ngai na préciser na kombo ya Jésus ndengezana. Et puis faut boyer baka ndengezana. Na spiritualité tout ça la ba différence na ba compréhension. Ye makambo wana zoloba ça ne concerne que ye ndengezana. Ye ba yebisage ke ndoki atambola kana butu na moi ndoki azana droite ya kotambola. Ou bien, ndengezana o azali spirituellement évolué, il faut attendre la kana butu bien à mo ya ba différence wane ezali, wane ezana compréhension na ye. Ozomona ndengezana, ike ye ndenga pesi kombo bongo même yo papa Zambwana, ndengo zolo ba bongo. Ozomona biso tozo porter ba kombo ezali ke ezate ke ba pesi ko pesa. Poto bota mi ndengezana. Ngana yoko trebe ndeko Simone Kimbangu mais eloko moko lobi ya mutu ya wana ngana sepe na lobi Christ ezalaki kombo penate ezalaki définition ezaleta soki mutu babi justement na wana za raison mais si papa Simone Kimbangu ngana za mwa mutu la pe na scope oyo kaka ngana zo préciser pour la papa de Lungana yokana soki balobi par exemple que signifie Kimbangu là muto koyiko bake akoyiko ba définition na ye ke ngana zali révélateur des mystères cachés mais siko so babi que signifie le nom Kimbangu yo koyiko pesa biso que signifie le nom Kimbangu le kambwana mikoleleka ki déjà ngasi na yebisa yo ke soko keyi OK po makamusu to photo solo la rango po o ezali ke ekomama déjà so ke na catéchisme kimbangi sendenge zana okomona ba page zana ngwebele te ndenge zana mais okomona ke yo ndenge zana na lusanso yebi ke ya plus que ça et puis pourquoi eza bongo okomona siko ndenge zana ke eke makambo mususu ndenge zana o ezali ke fwe komama même ndeko wana mususu wana na uti noté a zolo bake bon merci da ba réponse pesi o lingino ko tala muzino te mais question ezali tu za ko débattre ke ba santu nyonso ya mon Kimbangu bazaki ba noir papa Simone Kimbangu pesa part ya bata montagne bangu ya royaume oya Kimbangu so et donc mama Kimpavita en tout cas ngai personnellement sauf mutakoya ko challenger na ko pese ba point ya raison puisque il est tenté de confirmer que ba santu nyonso ba noir pe bazaki batu ya royaume de Kimbangu nazo tenter na yoka mutu moko ko ya ko prouver le contraire oyo mama Kimpavita lobaki siko na cadre papa Simone Kimbangu toi tu confirmes aussi que papa Simone Kimbangu photo classé na cadre les prophètes de Bangu les saints de Bangu o ba ons ba noir oui ou non problème ezana tambo zolo ba bangu eza wapi net o balobaka ba mindele na français mon cristal na bangu ndenge ezana ozomona montagne wana nyoso tu ya mon cristal wana eza bangu ndenge ezana est-ce que bangu ndenge ezana est-ce que soto tu par exemple obi batu mususu ndenge eza boye na tango payer comme ki Zaïre ba village mususu kuto ezali ke ya na ezali kota Manyanga bachaya ngo na compte ya bangu est-ce que na tango wakala ezala ki pongo bien eza bongo tendenge zana wana eza problème te soto lobi ke ba senyo so ndenge zana bazala ya bangu par exemple soto tuneti Mbanza Manteke papa moko azalaki wana po ndengi tozabo histoire tozoko etufango ti ezokoma ezoko se réduire à la longue kutomona même komba Kimbangu tozoloba bobando yoka ngoti
tozoyo kaka bakombo ya diangenda ou bien ya bana na bango bazali awa ndenge sana. Même yo moko ndenge sana, tu fais partie ya histoire wana bakoko o ya yo moko ndenge sana. Ozomona ndenge sana. Siko ndenge sana, so totali kobanda na kemba wana. Est-ce que kembe sana bango wana déjà za mbanza manteke? Ndenge sana du faut qu'on déterminer déjà ban place. wana komiti musate tina kota Brazzaville ndengo lobiti na bakota ba matematique nyonso za bango. OK, merci. Donc tozokende balbolimi tozokenda kota suka mutu nyonso kozwa maloba sikoyo tester ba prophétie à mama mafuta na mama Kimpa Vita que tous les saints y compris Jésus ils étaient des noirs et les noirs de Bangu dengue donc avec c'est l'université de Kimpa. Problème biso batu mwindu tozana ngo na spiritualité tolingi kotwa biloko partout. On n'a pas besoin de ça ndenge sana. Mutu wana bino bozo benga Jésus. Ozomona est-ce que kombo wana ya Jésus mikoleko ya vérité na ngwe bokima yo kanisi mundele ndenge tofandaka na poto so ayebaki ke kombo wana yango ekobikisa bino akoyela bino ngo te oyo asala miracle na Palestine son nom ne fit pas Jésus na uti koloba kombo na Yesu oyo osomona tutika kusala kanisa biso muta telefone pardon topesa muta telefone puis bande konus bana kati topesa bongo padini ça bongo pakambwa bongo fwe bimaka ce n'est pas son vrai nom oyo asala miracle. Bref batu nyonso boza koyoka ngai na lingi mutu nyonso akozoma loba kende na prophétie ya mama Kimpa Vita place nini mama Kimpa Vita akoselaki po alobi ete Jésus azalaki noir koko ya Marie noir tous les saints étaient des noirs et tous étaient de la montagne de Bangu pena ko yebisa bino secret musoza na montagne ya Bangu wana bientôt toza koyame ana tananga na za koloba ete nazomona mutu azoko ko challenge mama Kimpa Vita te et jour pe mabanga wana ntalo wa botolaki yango kimfumu cha Kongo makamunyo sa Kongo pe elala kipu nini kwa chetebe yos na mabanga na bamona jao na se ya mai ya mozindo penza bakena ko lokotango depuis ta ya kala babiloko wana esalema wana mundele solo kuteke akoya na Afrique bamona ke babiloko wana bamindele babotola yango amusuba komunika ki biloko ekena na Swiss onsueza na Roma ye bisa bango passe kenda nengo solo ba soli ba chete mema ande koboko ba baraka place o lelo boya bo pour biso ke ba banko dia wana zaka mapanga wana te ya Jésus te wa muta téléphone to pesa maloba allô bonsoir Bazambona. Bonsoir Kobande konanga. Ok papa, limisa na koti na pona na bonana l'émission na kala mais na koti pona une intervention papa ma wa bien salé hein. Bon pour limisa na yendo papa ma wa bien balante souvent na haine mo vers papa bien pona na langi sujet à kiawa. Loba makasi pardon loba makasi parce que tomboli ba volume poto yo ka bien loba makasi bat muso na téléphone cellulaire na lobi bo na koti pour na intervention papa ma wa bien sali hein donc na yi ba ka tsuni à tout le monde tiens. OK. Deko dompe melana no mai ba exception ba minutes ko loba na ndeko téléphone oza su ko loba te ou comment comme ça to ke pande ko Robert mutasenga maloba muta jino pe komelanga soko za après na mbuta ne makinu bo komelanga passer nazo bona bino me bozo loba te ndeko téléphone aussi sito oza ko continuer bien to ke ina ndeko Robert mukolo mutasenga motion depuis kala. Merci bandeko nabanzi nalandi bino kitoko mingi na makambo nyonso ezali koleka awa boye pardon moto aza na micro okanga ya ofongola pardon akanga makelele retour ngai koto mato ipasi est-ce que tu as mon téléphone na kati azo maloba parce nazo mona ba ta téléphone susu te peut-être baza mingi soki mon téléphone azali azo maloba soki te Robert Mukolo continue. OK merci na kolobaka mingi awa na kozwa kaka je vais vous paraphraser tous ndenge bolobi na pesi bino nano merci
Mbutandompe à Lobby, il y avait 3 écoles initiatiques na Katia Congo. 3 écoles initiatiques. Et l'ingolobate que dans les 3 écoles, on disait tous la même chose, mais tous étaient des Congo. Et le Congo évoluait. Haine oyo bozali ko développer contre l'église kimbanguiste, bino ba congolais, je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez que biso bino boye lelo? Bolingi biso toloba makambo oyo biso toyebi na langage oyo bino. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des temps, il y a des époques. Bato na bato baza ko koma ba livre na bango selon les époques, selon les moments, selon l'inspiration. Bible par exemple. Okotanga Bible lelo. Na muto atangaki Bible pendant la guerre mondiale. Na muto atangaki Bible na 17e siècle. Ce n'est pas la même compréhension que vous avez. Donc, message à Papa Simon Kimbangu, ils allaient pour revêtir plusieurs formes, plusieurs tendances selon l'esprit du moment. Ngai na kolobaka mingi makambo neti, il y a égalité entre les sexes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Yesoya kimpote atia égalité wana, mais 20 siècles plus tard que l'Occident a compris qu'il fallait faire l'égalité et la liberté. 20 siècles après. Alors, vous levez là, au lalisoki wapi, au lamuki, au ye, au bandi, au finga bakimbangiste nyonso. Mais ce n'est pas sérieux. On ne va pas avancer les débats comme ça. Classez-vous dans le cadre, il y a maison initiatique, ceux qui vous allez dans la maison initiatique. Sinon, il y a des courants de pensée. Oyo, bokoki kokende ko expliquer babakambu na ndenge na bino. Je vous en prie là, arrêtez de raconter des balivernes à la radio. Makambo biso toza koloba. L'histoire ne parle pas du néant. L'histoire parle de faits vécus. Makambo oyo et monanaki oyo batu batiki ba témoignage. Oui, j'en conviens avec vous que tozali kaka seulement un témoignage écrit kakate. Il y a plusieurs autres témoignages. Mais makambo tozwila ngo na ndenge ya débat, na ndenge ya avancer science, et non na ndenge ya koya koloba makambo ezanga tina awa. La haine que vous développez la haine contre vous-même. Et vous vous bloquez. Écoutez, agrandissez tokola na ndenge wana. Venons-en au fait. Makambo ya Papa Simon Kimbangu, makambo oyo bazali koloba la pierre philosophale ndenge bako benga kana na ndenge ya alchimiste oyo na kati Europe oyo bazali ko salela bazalaki komona ete la civilisation commence par la pierre. La pierre, c'est l'instrument fondamental de la construction du monde. On l'appelle la pierre philosophale. Wana bokoki kotala ba dictionnaire, bokotala na biloko nyonso oyo bokomona ngo. Pierre philosophale ezalaka symbolisé. Soki tozwi église catholique bakobengaka bolimbisi soki muto mso aza koloba na yebite to bakobengaka ba relique. Il y a toujours des reliques de saints. Il y a quelque chose qui témoigne parce que Nzambe en tout temps, tobengaye maweza, tobengaye nani, en tout temps, il est esprit, il est spirituel. Lorsqu'il se rencontre avec quelqu'un, il y a un signe terrestre matériel. Oyo et comme on a soit une ville qu'on construit, soit esikamoko boye. Par exemple, si nous pouvons croire à ce qui est dit dans la Bible, Jacob a rencontré Dieu, babundi butu mobimba, na esika wana, na libanga wana, babenga yango Bethel, babenga yango, etc. Vous pouvez lire. Donc, Dieu est un esprit. Nzambe, toba Nzambe, bazali esprit. Contact na bango na biso, c'est sur quelque chose de matériel. Mpona koloba makambo oyo tozali kolobela ya pierre angulaire oyo bayaki kozwa. Je vais seulement vous donner des faits. Que l'islam, pierre noire oyo bakenda kugumba melakuna na la Mecque et utaki na Afrique, na Mali particulièrement. Et makambo mususu Papa Simon Kimbangu na 1951 alors qu'il a koufi physiquement na
na lowa et pas apôtre na e bazalaki relégué bazalaki bamoni papa Simon Kimbangu aye azui 12 jeunes filles. C'était le 29 juillet 1951 ti na 52 avandaki na bango bakendaki na ville moko babengi Ongoka bazalaki kokende koluka eloko moko bamindele babombaki na se ya mai. C'était une clé. Ça, c'est une histoire réelle. Moi, que voici, Papa Mukolo, avec notre ami Kiki Foueni, qui est encore à Kinshasa. Tokoma qui livre, on a fait des recherches là-dedans. Les petits livres existent, je l'ai encore ici. Donc, il y a une partie spirituelle que nous ne maîtrisons pas très bien, les Congolais. Tout ça, au moins, tout ça, au bois, comme banga, ce qu'on tangi mukanda, au juka, moi, initiation, mon kokuna na frama, ce qu'on wapi, au yawa, au lignou, au banda, au contesté, tata Simon Kimbangu. Comprends-les de ta façon avant d'aller dans ma kambo mususu. Je vais vous dire, en 1980, le pape Ayaka na Afrique, bakendaki na Kamba Ungudi, na Mbanza Congo. Bakaporonyo archevêque, ba cardinaux, bazingi pape afukamaki na kati wana. Mutu azali komona na kati makampapa azali kosala azalaki te. Bazingi ye, les photos existent, allez-y, visite ya pape Jean-Paul de Nangola. Aye koloba, Nzambe azali mutu mwindu, Christo azali mutu mwindu. C'est écrit dans Jeune Afrique Magazine et économique numéro 136. Vous pouvez chercher ça. Mais la grande presse occidentale n'a jamais dit ça. Bandeko, likambo ya esprit. L'esprit donne selon la façon que tu as ou selon la façon que tu l'as hérité parce que chaque personne a un don particulier. Ne minimisez pas les autres personnes. Vous voulez construire un nouveau pays. Vous allez le construire seulement des jeunes qui n'ont aucune expérience. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Mboka bakotongaka yango na bakolo na bana mike na ba bazako botama, c'est pour l'avenir, c'est pour l'univers. Likambo na tata Simon Kimbangu bandeko, luka na ndenge na yo. Ne commence pas à chercher dans le vide. Prends ce qui existe et continue la recherche. Ça va arriver. Il y a des choses que nous ne comprenons pas de tata Simon Kimbangu aujourd'hui, que 20 siècles après les gens vont comprendre. Banzembo ezali ko pilule kuna ezako loba makambo ebele ba situation nyonso bato bazako so banzembo na bandinga ebele. Personne ne le sait et ça se passe sous nos yeux, nous ne voyons pas. Mais arrêtez, je vous en prie, arrêtez cette haine viscérale contre Tata Simon Kimbangu. Plutôt accommodez-vous et avancez. Merci. Merci lelo eza masola ba Kimbangu c'était makuku tozolobela makabaki na yebi me makambo ba Kimbangu c'était tozolobela libanga na lobby te makambo je répondais au frère Mwana Bilaka qui parlait là tantôt. C'est à lui que je m'adressais. Je m'adressais pas Mbuta Simon Zela toke na ndeko telefone na Karane Fabenyi awa mais mutino sozo kokota pardon to lobela lukunzi la pierre précieuse oyo epesaki force ya Congo oyo mama Kimpavita mama mafuta ba tous les prophètes et tous les prophétesses basalaki miracle mokote sans kozala na place ya libanga ya lukunzi ezalaki libanga wana ba yiba yango ekenda na poto. Pona nini bandeko bokoko bozoteaka biso makambo ya mvita kanga bozoteaka biso makambo mama Kimpavita borata kako lobela likambo ya libanga oyo to le de mabanga ya ntalo oyo ezalaki force ya Congo ya ba miracle ndeko 49 to pese maloba lelo bandeko bokoko klebo boya ko bima na situation oyo ndeko telefone ya 49 Deko telefone à 49 na yebiko kangina no micro wana. Une minute. Bon, zo une minute avant que ne pas ndeko domper mutasenyi mention na mwana bilaka pa senyi mention ba mention comme belé. Deko Simon zo une minute comme ça na PC pas ndeko domper. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que boyoki makamunde ko Robert Mukolo ayebisi bino. Bandlandi nyoso bazo Holanda. Makambwana lobi ndenge zana ezali makambo kaka teke koti bino e bimi. Dengezana pour lelo oyo soki bosali analyse na ye donc alobi l'essentiel ndemba lobaka na français résumé dengezana donc
soki bolandi ye ndenge ezana boyaka susu te ndenge ezana soko yebi te ezali te ke kotanga mukanda na yo soki ndenge nini non kende sur place sala ba recherche ayangwana na pesi lisusu merci mingi epa ya papa Robert Mukolo ozomona ngana suki wana na seconde nga o na sengi ali to continuer la merci beaucoup téléphone à 49 soko zali zwa maloba soki te to ke matondo na moni mopesinga matondo zwa matondo pa opesa ngai mama bino maloba na vandi awa amboka balma yenge na bino nyonso bandeko nyonso balandi ngai nazoloba boye pona mama Kipavita nalobi nazoloba mwa muke place oyo ya kusaki po na tanga livre ni manase na koma alobi boye tango bazalaki kotumba ye azalaki mutu moko ke bazotumba bazozonga mobimba ti ekomaki na tongo batuni ye na monimo ke akende ozonga bite na lendi malamu nakende po ezalaki ka bandeko na biso bato mingi nde bazalaki koloba na bango yaka na koni baye na koni sikoyo avake akata motema amonaki nini escalier balakisi escalier baprofete mosusu baza komata mosusu baza kokita eza pe na signification nango epuis ye alobaki na monoko na ye boye na Yesu alobi bino lorenzo oyo kaka oyo botani ya soki lorenzo bamindele wana mibale wana alobi bino lokola bosali nga boye mpo na Yesu na bino pe akosambwa bakonyatanyata ye akosambwa na mikolo ekoya bakonyatanyata ye na kombo na ekosambwa nyonso bon yango na place nanga nalingi naloba maloba wana ke soki vraiment ya solo ke Yesu azalaka ke ye azalaki kosambela vraiment Yesu na ntango wana bongo mpona nini alobaki susu ngo wana epuis soki tolandi pe bien na moment oyo ndenge tokomi yo biso moko tozali komona maloba ya Yesu yango tozali komona kombo ya Yesu yango ndenge eza kosambwa na ndenge oyo baverite eza kobima na ndenge oyo pe eza kosala pe misala te bato pe babanda kosambela kombo ya Yesu yango uta kalakala eloko moko pe ezosalema te mais ça m'étonne nazokamwa ke na ntango wana pe mama Kipavita lisusu azalaki kosambela kombo wana mais en tout cas ezopesa ngai confusion na mutu mpo nazondima yango te omoni nde mwaka maloba nalingaki nabakisa yango wana mais nasuka na koloba boye esengeli na biso essentiel na biso tolongwa nano na nzela oyo ya kotanga bakombo ya bayesu na nzela ya oyo biblia oyo bayela biso oyo tosi toyebi ezala meme te liboso ezalaki ya solo to ndenge nini mais oyo esi eye na ntango oyo biso tozomona yango na maloba ya lokuta na kati na ndenge pe esi ebebisi mboka na biso na ndenge oyo bato nyonso bakomi nango esclave ya kobelelaka ntango nyonso na makambo nyonso ya bosoto esengeli tolongwa nano na kati nango tozonga nano na nzela na biso ata verite tokoyeba yango ata ndele nsima mais pour le moment tolongwa nano mpo Yesu wana bakokomela biso ndele verite na ye ata epai ya membo na seni mpo asa alobango alobaki soki mpe nayebisi bino bokolinga te soki mpe nalobi ke naloba bokondima na bino mpe ngai te na vérité fin de fin ekomonanaka kaka mais pour le moment malamu tolongwa nano na bosoto wana tozongela nano nzela ya malamu mpo tokoka kozwa mipanda na biso oyo ya solosolo oyo mvuluzi alobaka matondo nazongiseli bino maloba merci mama ngai eloko moko na korépondre yo sur base ya plus de 5 documents américains portugais nani bakoma na 17e siècle na jour na tango mama Kipavita kofaki landanga très bien pour na peso réponse yo moko ni analyser makama ko défendre ko kotela analyse pesate eza boye na question tunike mama Kipavita petanga kofaki na Jésus ya bo confusion même ngai tana tangi ba document oyo ezunga temps mais na tika pe ko comprendre te pourquoi parce que eza boye mama Kipavita mama mafuta badenier Jésus te mais balobi ete église bible eza mikanda ya kindoki eza mabe eza lokuta oyo bamindele bayeli biso mais biso to reconnaître que Jésus azali awa en effet mutu ya Jésus monaki na se ya mai ya kala
tondimi Bible te. Mais tondimi Jésus, mais Jésus même biso tondimi. Ya bino te ba mindele obo yeli biso aya lokuta. Mais biso toza kondima Jésus oya biso toza ko reconnaître que il était un noir. Mama na ye qui est maman ya Marikoko na ye, il était de Banzansundi awa et pas na biso na comté de Kibangu. Donc tous les saints aussi oyo ezaka na Bible oza kotangisa ka biso. Mama Kimpavita, mama mafuta baloba kiango. Masolo wana ezalaka na bango ya bango te, eza ya biso moko baindo précisément awa na région de Kibangu. Voilà maman pourquoi on a confusion. Voilà pourquoi on a la confusion par moi. Mais la réalité est ici. Maman Kimpavita a kufa qui chrétienne. Maman Mafuta a kufa qui chrétienne avec le nom de Jésus na munoko na bango. Mais Jésus a Bible te, Jésus a mundele te, Jésus a poto te. Baloba ki batu nyonso bumuna kana Bible na balobelaka. Bazalaki na bango awa na montagne oya bangu. Tout ce qui s'est passé dans la Bible, s'est passé ici chez nous. Dende wana ezaleli mama. Ngana commenté te na yebso o ezana mikanda nyonso on a tani plus de 5 livres na ba américain ba koma na ba anglais ba koma. Donc na lombango et pas à buta. Donc peut inviter kanga parce que yem tazala l'invité du jour. S'il vous plaît, une minute. Ah papa, pardon. Papa. Unique bokongo tozana ndeko donc il faut un peu mal pas se défendre parce que les gens na bonbon. Payer au pesinga une minute. Non boyo kana kepa to pay. Matoni. Ndeko za bwana, vous savez, oza ko surprendre nga. Ba yebite so oza ko se réaliser. Pourtant makambo ozolo bana monoko na yo moko. Olobi bien tous en ayons. Olobi bazaki contre Jésus mais bazaki contre la Bible. La Bible parle de Jésus, Christ de Nazareth, qui a habité à Galilée, qui est allé à Jérusalem par la Bible. Olobi Jésus obango bazoloba azaki muyindu, azalaki Jésus à Galilée te azaki Jésus à Congo. Mais tout ça on comprend de makambo zolo. Et pourtant, on a éclairé, on a mis la lampadaire sur tes voix pour te dire que Maman Kimpavita a raison. Parce qu'en tant qu'initiée na Kibangu, elle savait très bien que l'histoire de Jésus de Galilée n'est qu'une copie de l'histoire d'Osiris qui était un noir. Et Osiris, il y a solo Azaraki, la divinité égyptienne qui est venue du sud, du nord de l'Égypte, sur la verset 4, les Égyptiens reconnaissaient que Osiris a outaki na kati ya Kachopa. Ça pouvait se faire que na kati na Kachopa, à à côté à Mazanko, je n'ai pas clarifié. Mais la tradition égyptienne, c'est que Osiris est né du sud du Soudan. Kwaïfou, c'est au sud. Donc, on a dit que Maman Kimpavita parle de ces Issou et il parle de sa maman qui était noire. Oui, Isis, Azaki Mutumundu. Voilà pourquoi Mboutamko a bâti que même en France, les premières représentations, Jésus et sa mère étaient tous de noirs. Pourquoi? Parce que la ville même de Paris signifie la barque d'Isis. Par Isis. Ce n'est pas par Marie. Ou bien par Marie de Nazareth, mais c'est par Isis. Isis, c'est qui? C'est la divinité égyptienne. Voilà pourquoi partout, comme l'Égypte avait dominé toute la Méditerranée dans sa religion, la spiritualité égyptienne est tambolaki partout dans la Méditerranée, même chez les Grecs, partout, tous. Et vous allez voir que les premières divinités, Jésus-Christ était noir. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Et on va continuer les choses pour se prendre. Quand on dit Christ, cela signifie seulement loin de l'huile du crocodile. C'est une tradition ancienne. Donc, dès qu'on a vu ça, Simone ou Alobati, que le Christ, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Parce que les Congolais pensent que dit Jésus-Christ, c'est comme Moutomboka là. Non. Quand tu dis Jésus-Christ, tu dis seulement Jésus le oin. Mais on était en train de oindre les gens de l'huile du crocodile Ngando. Surtout, nous avons un 4 d'attraction, nous avons un nganché. Au lieu d'utiliser le mot Christ, utilisez le mot nganché. Combien de gens sont des nganché chez nous? Est-ce que ça pose problème? Voilà, surtout, on dit qu'on y est bas, ma camonabi sauté, nous entrons dans le potopoto, l'Indy a tout plutôt se copier sur l'histoire du christianisme occidental. Parce qu'on a dit pourquoi on doit faire des exercices terribles. Il y a qu'on copie le christianisme occidental pour nous justifier.
Maman Kimpavita azali combattante, Oyo a comprenant qui se mal là, et le monde a commencé Maman Kimpavita, c'est tout à fait normal. Il faut blanchir lié. Il faut faire de Maman Kimpavita une chrétienne. Voilà pourquoi il y a la confusion autour du mot d'Antoine, parce qu'il y avait un roi Antoine, alors le monde a quoi qui va bazali kokobi venka ba Doni Loalo, alors lui que non, bazali ba Antonien et pour voir dans Antonien. Et d'ailleurs, moi qui partage la raison, tous les saints de l'Europe, ce sont les copies des saints des Égyptiens. Bah Tante, bah Anibus, on les a fait les saints Georges, on les a fait les saints ceci, c'est là. Mais ce que autant l'histoire, vous voyez que c'est ils allaient incarner les divinités égyptiennes, Tante, Mahat, ainsi de suite. On a fait des divinités. Donc, Maman Kimpavita a ligné de cause zone, non. Toutes ces histoires qu'on vous raconte là sont des faussetés. Parce que l'histoire est solo et les cas qui pas nabino. Vous devez rentrer en vous pour comprendre la réalité de ce que vous êtes. Quoi qu'on a non, il y avait une certaine pierre magique qui avait des propriétés. Ce qui n'est ni, allez, bazu yango baké nango ce qui dans laboratoire ni, il y avait des salles qui balindé comme ce qui n'a force ni sur nous. C'est faux. Mais et pas la chose même de comment quoi kotakia wa, moi na bila kana c'est pas la qui. Alors bien, la science a ses étapes. Les autres allez kokoma, c'est une étape. Mais l'obi to kotu kama makambo to tchango ko na CD. Imagine toi comment tu vas information tchango ko na CD. Société ezui kao ekui mutu moko ale ko se devait devant Sidi akolobani Sidi yo il faut dire que ça la objet moko ya des prières avant de ko tchamba beti prière Sidi comme ko ça na makam il ne va pas comprendre que Sidi ezali software moko ou ezali ko amagasiner information l'information mais ba Sidi ba nini ba mémoire tout ça ko utiliser c'est ça mama banga. Mais ça, on a programmé en gros d'une certaine manière et à magasiner l'information et on a bien d'informations à partir de là. Donc je pense que tout la logique magico-mystérieux, mystique, dans là où il n'y a pas de magico et de mystique. Le mystique n'existe que pour les novices. Parce que nous sommes à percer la logique, le mystique, il se réalise que dans le mystique, il n'y a que la science. Dans le mystique, il n'y a que la logique divine en expression. Il n'y a pas de l'aléatoire. Donc, la logique aléatoire, c'est comme si maintenant, nous devons aller chercher cette fameuse pierre-là, et cette fameuse croix, soi-disant, mais on appelle ça qui est exemple là. On a dit, nous avons dit ça, Makindu. Mais nous, Makindu, appelle si biso photo moko, et ça veut dire que les représentants égyptiennes. Mais la représentation égyptienne a une croix. Mais pourquoi ils ont s'attelé la croix en réalité? Ils ont pour une croix, c'est seulement cette fameuse croix du meurtre, ce qu'on a investi dans le commis épée. Mais la croix, il y en a beaucoup qu'on a vu, c'était un signe de la vie. C'est-à-dire, ton énergie et mon énergie se rencontrent. Et ça, c'est une malédiction, comme chez les Occidentaux. Il faut rentrer dans notre paradigme. Comment tu vas dire qu'il y en a une croix qui incarne la malédiction des Occidentaux? On peut avoir le non, et ça qui croit à christianisme de l'Occident. Non. D'abord, on va comprendre que tout ce que vous appelez les prêtres, tout ce que vous appelez les prêtres de l'Église, au moment Clément d'Alexandrie, je ne pense pas qu'Alexandrie c'est en Palestine, c'est en Égypte. Ce sont ces prêtres qui étaient initiés au culte de Sérapis Christos, parce qu'il n'y a pas eu d'abord le culte de Jésus-Christ. Il y avait d'abord le culte de Sérapis Christos. Où il y a un bota na concile, il y a Nicée le culte de Jésus-Christ. Au moment où tous ces prêtres-là, à l'époque de l'Église, étaient des prêtres égyptiens. Ils ont repris la croix égyptienne et cette croix a eu subi des modifications pour devenir cette fameuse croix chrétienne de la malédiction. Donc, histoire n'a mis tous les sabots, tous les habitants, pour la refaire, attendez, pour la refaire de maman qui ne pas vite à une chrétienne, soi-disant, pour la refaire de Nini, de maman ma foute à une chrétienne. Bon, qu'elle de Rotanga, Ndoto, il y a le roi Zingamvwemba. Pour comprendre comment est-ce que, même à l'époque du roi Zingamvwemba, qui a fait entrer le christianisme au Congo, lui-même va révéler que pour lui montrer que le christianisme était une malédiction sur le Congo. Maintenant, nous avons aussi marrant. Voilà, nous avons raison, nous sommes lobby. Et nous, comme nous avons tenté de confirmer, était outillage, maman qui ne pas vite en abandon, nous spiritualité à Congo, basali laki,
bazalaki ko se regrouper tout autour ya babanga ya ntalo nde kaka ba musulman basalaka na Mecca yango kaka tuza ko lobela ngana lobi te ba croix wana ezalaki ya christianité ou pas mais mama likambo mabanga oyo no somi bale jour babotolaki yango mama kimpa vita na mama mafuta balelaki balobaki esili babotoli biso nguya ngana lobi te ya ba chrétien te mukanda kanga na tangi na ngana calme nyoso wapi bozalaki bino bandeko bokoko pour ne pas nous expliquer ya yi l'outillage ya kimpeve basalelaka c'était 2 pierres et les 2 pierres yango moko zalaki kwa ya kala otangu te bakoiko calculer yango te mususu mutu ya kala mutu yango balobaki ezaki netka mutu ya Jésus les deux s'il vous plaît les deux mabanga wana mtesalaki puissance s'il vous plaît s'il vous plaît précise-nous Jésus wana ezali kaka oyo ya mandefu oyo bien Jésus ya ndenge nini du moins banda d'abord confirmer que la puissance de mama qui pafita et mama mafuta c'était tout autour de 2 pierres. Je me suis dit pierre ya nini lelo makama débat pierre ya Jésus to Jésus zate mais puissance ya Congo spirituel ezalaki basé sur pierre balokotaki na rivière de Mbidizi na rivière de Lukunzi et puis mindele ba yiba mabanga yango c'est là où il y a le sujet clé puissance baboto la yango de à vous s'il vous plaît merci mingi na ndengo kosinga maloba na kosimbo na bandeko nyonso ba azana bango et puis bazolanda biso na internet bon na kolanda ndenge papa Zambwana ozokoloba bon, nous avons discuté pour comprendre le problème comme nous avons dit papa donc azolo ça clairement pour comprendre statement il y a maman qui m'a vite concernant Jésus parce que quand maman qui m'a vite azolo Jésus azolo Jésus il y a le personnage wana oya moto azaki na puissance en tant que chrétien ozolingo peut-être na biso kratu kota na ndenge ya christianisme to ndima Jésus wana mais ce qui na comprendre mama mafuta be martu pavita baza ko se référer na Jésus que oya Nazareth baza ko référer plutôt na personnage oyo ya puissance oyo ndenge bamindele bazwi bakomi concernant bango mais azalaki nde ya biso tu vois et même libanga mibale wana moko elongi ya Jésus mais Jésus yango elongi ya nani vrai Jésus yango nani amona ye nani déjà ça tia photo ya Jésus ya zoto to bake oyo Jésus donc eza biloko oyo ezaki ya biso tout le monde akomba Jésus ezali batu oyo bazalaki na biso oyo baminde bapesi kombo Jésus na ezalaki teke Jésus Nazareth po tozwa tondima tokomba chrétien et puis mabanga wana ndenge lobi bazwi mabanga ekei tout ça c'est sili na puissance ekozonga ntango mfumuki mbango ayeba ye na puissance ntango papa mpadi aye na puissance mabanga mibale wana mpo na ngai kozonga ya bato bazongi mabanga wana ezongi non pas que mabanga ezalaki wana mesiko ezongi na bato fumuki mbango ye moko aza libanga pindi oyo kunyata libanga ngo ezongi ekendeki ezongi parce que tanga so bamiracle ebandi lisusu topampa bia ye bamiracle ezozonga yango sikozo permettre biso siko tolamuka nakombaki mbangu mosusu nakoma mpadi donc ekende mezongi donc mabanga wana yango wana donc ekomi na bato puissance epuis ntango tolobakaki kimbangu de pampadi wala ni libanda kora kimutu mais tokala na kati molimo wana puissance ezalaki derrière mabanga donc libanga yango moko eza na puissance te mais eloko eza énergie eza na kati ya libanga yango wana énergie puissance spirituelle wana oyo ekotaka na bato oyo ekota kimbangu en tant que motu physique baza motu physique apampa mbongo te bampadi aza motu physique abote esprit wana libanga oyaki na énergie oyo ezaki na libanga wana ezongi nde ekoti na kati na bango donc ezonga nango
yango zo permettre biso lelo oyo to lobaka yango zo permettre que biso lelo oyo to investigaka autant c'est coquille to zo pouvoir non surtout bon makambo lo bezami ni na structure merci merci mama likambo za awa toza peza kotuna explication te ya ndenge yo yebeli to nga ndenge na yebeli mais toza ko tenter pe ko démontrer ete mabanga oyo pourquoi mama Kimpa Vita na mama Mafuta balelaki na tango mundele abotolango et pourquoi mundele abengisaki force utaka na Portugal et yé avec ba bateau de guerre po baya ko bundisa bana région nyonso na likolo kaka na 704 wana po babenda kaka mabanga wana bayiba yango bakende et puis tango ekendaki ngana soko commenter te na so tanga makambo le tangami mama Kimpa Vita na mama Mafuta balelaki na basantu nyonso na bangunza nyonso na batata nyonso ba notable nyonso balelaki bakena mbanza ko pa roi papa pardon muto sili biso ba noir na mabele o mabanga o soki bazu yango mundela lobaki ni babino ni roi na bino ni armée na bino moko akotika laka ko réussir ko ya ko boto la biso mabanga oyo biso to récupérer akozala te par contre na bakisa bino avana ke le pambu telefu basalaki bazwaki forgero moko boye dessiné bango mutu ya Jésus ya sika dessiné bango croix ya sika baje ko tsango na même place wana kana ndako munene o batiaka croix wana munene za kosala ba miracle babi banda lelo croix na bino yango batsoma bino na église bakomi ko nyatango ko panzango et ça là ata miracle mon côté oya photocopie basalaki mais oya original tango ezalaki wana kinzonzi kindoki ba malade batu ko botate banini tous les miracles mama Kimpa Vita na mama Mafuta basalaka ce n'est pas que baza kuna bache ko sa miracle non les gens venaient là-bas et ngi baki mabanga wana mutu za ko opérer ba miracle yango moko même pas mama Kimpa Vita même pas mama Mafuta mabanga wana c'est là que nous sommes mabanga wana depuis ekenda. Il y a eu des miracles au Congo. Bouta les fous, le PC Maloba, Vatozong, la moine, la cam de ses émotions. Ah oui, papa Zamban, est-ce que nous avons madame? Président Bouta. Ah oui, merci beaucoup. Papa Zamban, bon, lundi, bino na yé retard, bon, les retardateurs ont toujours tort. Mais na Golandaka, ba intervention, ba ninga, j'ai compris à peu près de quoi il s'agissait. Mais la première préoccupation, l'anga Zali, une interrogation personnelle, je me demande, bozo mimabiso wapi? Parce que observation na kosala ezali particulière pour l'angai, ezali na kati ya radio na biso lisolo, ezali ndeko boshiri, mleki nangana lingaka mingi, et puis na yo particulièrement. Je ne sais pas si de manière volontaire ou involontaire, vous avez décidé de dérouter les Congolais. Parce que dans la mission Nabino, j'ai l'impression comme si vous ne traitez pas de ce qui concerne, ce qui touche la vie des Congolais. Vous les amenez dans la théorie de l'évasion. C'est que bazali la difficulté à percevoir. Vous devez reconnaître que dans toute société, Papa Nangaï, il y a des initiés. Et l'affaire des initiés, c'est une affaire des initiés. Ceux qui n'ont pas été initiés, donc cela ne veut pas dire que tout Congolais doit être initié. Ça, nous devons les reconnaître. Il y a le droit à la différence. Et même la poteau, quand vous écoutez un monde dans la balabala, tout ce que signifie la franc-maçonnerie à Yokarango. Mais il ne comprend rien. Et tout le monde est là, franc-maçon? Non. Est-ce que nous savons comment ils opèrent? Non. Il y a des initiés. Donc l'affaire des initiés, c'est une affaire des initiés. Il faut faire la part des choses. C'est la première observation. Deuxième observation, Nangaï, et allé de sorte que, tant que vous et comme il y a panthéisme, mais vous ne pouvez pas chercher Dieu dans la nature. Je ne sais pas quel Dieu, chacun a son Dieu, je l'ai toujours dit, chacun peut créer son Dieu. Et la religion a cette particularité, spécialité de créer des dieux. Et dans la religion que vous trouvez beaucoup de dieux. Et lorsque vous prenez le Dieu et vous lui donnez une couleur, c'est que Dieu devient raciste. Or, le racisme en soi, c'est un complexe. Et tout complexe, c'est une maladie psychanalytique. Et donc, tout quiconque traite n'importe quel aspect de la vie sous un angle raciste est de manière consciente ou inconsciente un malade psychanalytique.
Ça, c'est de 2. De 3, Papa Langaye, Papa Robert, et puis de comment appuyer Papa Robert. J'ai toujours eu des difficultés pour séparer Papa Robert scientifique et Papa Robert kimbangiste. Et excusez-moi pourquoi Léona Benga les kimbangistes, parce que Papa Kimbangu n'a jamais été kimbangiste. Papa Kimbangu est Kimbangu. Il n'a pas. Le kimbangiste est l'œuvre des gens qui ont pensé, imaginé ce que Kimbangu pouvait faire, ou il a fait, on lui a prêté des intentions, et même des histoires que lui-même ne connaissait pas, ou même ce que Tournier lui a dit, mais moi je n'ai jamais dit ça ou jamais fait ça. Et ça, c'est la particularité de la religion. Et de la même manière, oui, au christianisme. Le christianisme n'a rien à voir avec Christ. Même si vous voyez que Christ est Baba, qui c'est Christ est Wana. Non, ça n'a rien à voir. Et troisième point, il y a une histoire, toute une histoire anthropologique sur la croix. Dans la religion juive, le judaïsme ne connaît pas cette histoire de la croix. Ils ont les poteaux. Donc, la croix, c'est une expression étrangère venue des Perses, et chaque société, vous avez des Babyloniens qui avaient leur type de croix, et vous avez des Romains qui avaient leur type de croix, et de sorte que lorsqu'aujourd'hui on parle de la croix, on pense que cette croix signifie Omoni Poto et Beti 4 barres. Non! Les Perses ont leur croix, mais dans la société juive, ils ne parlaient pas de la croix, ils parlaient du poteau. Mais malheureusement, quand les traducteurs vont tomber sur les textes, les onciaux et les cursifs, ils traduisent les poteaux par leur suivant. C'est comme Nengabaki Namasolo passé, ils cherchent les petits déjeuners en Afrique, ils ne trouvent pas les saucissons, ils disent que ces gens-là ne font pas les petits déjeuners, alors que ceux qui m'ont petit déjeuner. Vous comprenez? Ça, c'est l'européocentrisme. Et c'est ça la culture romaine qu'ils ont voulu imposer à travers l'humanité. Et tous ceux qui ont fait les humanités gréco-latines ou les humanités, disons les humanistes qui ont fait les latins, ils savent que si la Grèce a dominé le monde par la culture, Rome a dominé le monde par les armes. Donc, c'est par les armes qu'ils ont conquis et transformé les choses. Donc, le christianisme n'a rien à voir avec Christ. Ce que vous appelez christianisme n'a rien à voir avec Christ. C'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui le kimbangisme, n'a rien à voir avec Kimbangu. C'est plus proche du satanisme, où vous trouvez des histoires de coutumes et consorts mélangées entre ainsi de suite. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de Bessingombe, d'autres qui parlent de Bayombe, de Bamboma et consorts. Donc les Balouba n'ont pas rien à voir avec cette histoire, alors que Kimbangu n'avait rien à voir, il a réuni tout le monde. Vous comprenez un peu ces choses? Ça, c'est les 4. 4 pour chuter, je crois. Papa Langaye, vous savez, quand l'homme veut se dédouaner de ses responsabilités, il accuse les dieux. Et lorsque vous refusez d'aborder les problèmes réels de votre société, de votre vie quotidienne, c'est à ce moment-là que vous vous réfugiez dans cette histoire de Osiris, de Iris et consorts. Même quand vous demandez les Égyptiens qui occupent l'Égypte aujourd'hui, ils vous diront, mais ces histoires-là, ma foi, laissons-nous d'abord, nous allons d'abord combattre pour nous libérer de ce que nous considérons comme étant une situation esclavagiste. Alors voilà un peu ce qui préoccupe l'homme au quotidien. Donc Dieu, la divinité, je ne peux pas parler de Dieu, parce que chacun a son Dieu. J'ai dit, la divinité en soi n'a jamais été raciste. Donc autrement, elle devient exclusive. Mais comment vous pouvez parler d'un Dieu noir, donc, alors qu'il y a des blancs? Est-ce qu'il y a des blancs? Je ne crois pas. Mais vous comprenez, je vais citer Papa Zambouana Limisangaï. C'est comme quelqu'un a dit, je crois Papa Ndompei. Mais Jésus, où il va représenter bien, mais c'est un faux Jésus. C'est un Jésus. Est-ce que vraiment les Juifs sont blancs? On vous a présenté Jésus blanc par rapport au l'homme blanc, c'est de sorte que vous croirez que non, l'homme blanc est plus proche de Jésus. Et c'est cela l'importance de la culture de la trilogie coloniale. Vous comprenez? Donc j'ai dit, il faut monter un peu plus haut pour commencer par tuer le Dieu qu'on a créé au niveau de soi, pour retrouver le Dieu universel qui est le Dieu créateur, plutôt que le Dieu créé. Quand vous commencez à créer votre Dieu, c'est à ce moment-là que le Dieu meurt. Et c'est ainsi que quand vous revenez à papa Robert Mokolo, vous remarquerez qu'aujourd'hui, ils ont même les difficultés de dire qui est le Saint-Esprit. Est-ce que Papa Diangenda ou le Simon Kiangani, avec qui nous avons grandi ensemble? Et quand est-ce qu'il est devenu le Saint-Esprit? Aujourd'hui, les gens, quand ils parlent de Saint-Esprit, alors qu'avant, on disait le Saint-Esprit, c'était Papa Diangenda. Et qui était Papa Kimbangu?
Je ne sais pas. Aujourd'hui, on dit Simon Kiamkani, c'est lui le Saint-Esprit. Alors, quand est-ce qu'il est devenu? C'est là la question. Donc, vous comprenez un peu ce genre de choses. Ce sont des bêtises inutiles hein, que nous engrangeons et nous commençons à nous distraire là-dessus. Merci, Nazong Senamaloba. Merci. Mwana Bilaka. Mwana Bilaka. Ingeta matondo nzayo nkongo. Yambona banda na kolobama na kusala susi ya mbutanzambo na mabanga na kubeta ya yango. Mais yambona beta susi ya mabanga et rozalana nous été. On ne mélange pas un scientifique ne peut pas se déclarer religieux et un spirituel ne peut pas se déclarer religieux. Ça va deux concepts différents. Et Yemoko Zobanabango, soi-disant un roi, mais un roi voleur, un roi sans science. Alobanine, un soi-disant roi, Alobanine. Bokende kuna, Bokende Sabango, mais Bola Kisabango, Boto, Kanabisu Nabino, Tola Sabango, Banzambete. Boutabango, Kuluna Bango, Babela déjà Banzambe, Maweja. Mais tu rêves que Yezu, Otoni, Bonasongolo Pakalate, Maweja. J'avais dit peu importe mais attends je me Yesu non et bakoloso qui bakimbangiste bonabo dialungana j'insiste trop sur côté dialungana ekolo Yesu ce qui est un domaine pour atteindre faut comme Christ il y a un domaine faut atteindre faut comme Christ n'invite quel domaine où dialungana atteindre qui yango aussi longtemps on a la photo na Kabila Kagame wana na pouvoir lelo babona ba photo na yende nini un grand Christ abete que non maka yaza mutu mabe wana za ba petit problème j'aime pas trop parler maka kimbangiste parce que ça va sujet maro très petit et très bleu pour na ko to kama maka na kati ya libulu ya nyoka likama mabanga de mabanga na tuza kolobela ezali nini ezali était déjà ba kombo Kimba Vita na Kimbangu ngai ezali ngai moko ngai na obligé mututé ezali ba esprit pas comme tel toujours kanisa nga parce que ba moni mutu na esprit ba ben kombo esprit wana makama mabanga mi bale wana eza juste parce que mon amour qui fani tout ça na état gazeux na état liquide pour atteindre l'état flammable il faut état gazeux na état liquide tant état gazeux état liquide tant ils ont kutana ils ont provoqué état flammable mais surtout et c'est même l'état solide na mabanga mi bale wana toza na mabanga ya toza libanga ya pembe na libanga ya mwindu je répète libanga ya pembe na libanga ya mwindu tango libanga ya pembe wana na libanga ya mwindu eza kokutana et kobota trois mabanga na couleur ya gris voilà pourquoi na mboka na biso soki to timboli mabele pa na biso romona tola na zelo ya noir ya gris na ya pembe pour mundele quand il parle de minéraux il nous parle de l'alchimie il nous parle de la pierre philosophale tous ces trucs qu'on sort mais est-ce que na poto to fandi ba minéraux ils en na poto quel minéraux na poto et ça la rato tambola partout quel minéraux parce que mabanga tant que ça est belé na mboka na bino eza ko provoquer ba champ magnétique ba courant ce courant c'est ça qui biloko na bino ebota ba fruit ebota bandunda ebota biloko tout ebota bango siko pour ba alchimie parce que mindele bango mo ba se référaka na la Grèce antique babi ke no biso ma la biso na Grèce antique ezwa yango wati et puis quand on parle de beaucoup mindele est colonité beaucoup banda na tango ayaki na mboka na biso beaucoup banda sans compter que na poto ao il y a même des Saint-Maurice baby Saint-Maurice Bolukalisolo Saint-Maurice tous les saints wana ba Saint-Denis ba Saint-Michel ba tona tout ba yindo ba pesa ba komo ba balusa qui n'a pas tout à ba recherche il y a sur le document il y a leur tableau ils ont respecté bon Saint-Maurice était le saint noir le plus respecté à France par rapport à Isis tout ça n'importe lobby alors banga wana les ya croix tant on croix wana croix est pété tout le monde a croire wana na katikati et puis sur 4 bâtons et ça correspond les 4 éléments planétaires donc makama mabanga ça que tant vous a kokuti ça deux mabanga tant ça a provoqué le présent perpétuel parce que la carte le présent perpétuel pour sa consultation il y a que ba maïma soko esengeli bosala mabanga eza ba c'est minene na kati wana parce que maïma surtout ça la tête la elamba et dans portable tout ce qu'on utilise nous était dans la minerai mabanga alors bako qu'on a biso bane ko sala mabanga pourquoi parce que mabanga na kati na ngozela makambu ebele pour mabanga ezali état solide c'est-à-dire que maman so ya kilo donc ya porta na ya ki vita bas kusangana baza ko kuta ba ko ba na astrologie
à travers l'astrologie, on peut consulter, on peut tout voir. Parce qu'aujourd'hui, sans les astres, on ne peut pas se refaire. Donc, il y a qui coloniser la science à travers ma banga, les banga boyazu, yango, à koutensi yango. Si ko biso lelo, ceux qui perdent le pouvoir, wanandini balobaki, c'est ça parce que Moutumoïno, c'est un peu de pierre. Il dit que vous savez, parce que ceux qui yo, aux accords de minéraux, banga, mais au salé, tranquille. Au pandémie, au lambali bende nenini, au lambali bendete, au ebelo comme côté. Alors, c'est ça que bali biso religion. Pour à travers religion ba kanga biso misu te baso que les banga o zwango au sala parce que ndeto zali boye ma banga o lambi yango et fondre les moko yango obiki mais les religion eye et comme tout la nanu ba boye to la nanzila beto za ko bunga ba réalité parce que ils ont ba pierre matondo. Merci toke pande ko ne makindu manager minute parce que tozo ke na ba conclusion après que yo silisi mais que bossa na te soki mabanga wana zaki na ona valeur moko te ndenyi mbutale fouti ko loba awa pona nini ba mindele depuis Portugal depuis Hollande bas organiser yipo ba lever mabanga wana pe ba zwango avec force mais pas que ba yeba zwango facilement guerre et kwa yaki wana ya ko benda kaka mabanga wana bossa mabanga wana etangisa kama kila moko ko sakana te soki mabanga ngaweza kana valeur te pona ni mundela ndimaki makila etanga même les blancs sont morts pona mabanga wana kaka. Donc, mabanga on a quelque chose. Rolling, ndeko ne makindu. Merci mingi pour la parole. Na yoki vraiment pe mingi. Bon, comme ce soit singa peto batsa sur émission mususu pour la makameza wa débattre c'est belé. Na landi ngi to ba finalité makamo la simoko ko za makamo na biso ko kisangona makamo ya mindelo wa eli biso na Bible. Yamona peut-être ne komokola comprendre ki ndeko wana te malgré rigueur na ya parole ya kolobake tozo mona clair te na makambo ya bakimbangisi. Bon, quelque part surtout Bible ya le tuluka kimbango na ndenge na biso mais quelque part ba on peut balancer sur des filles Bible batni so de la kimbango fo ba ya awa na kamba ba we ba vrai kimbango. Donc to so batisi ko to ke le kimbango wapi na ndenge na biso tout olanda bango kana na kamba. Alobi liko eloko mo pesa ki nécessaire peut-être oya comprendre que on betabi ba mindelo zu bango 20 siècles ba comprendre le message ya Jésus-Christ oya ki côté dans l'évolution de la femme avec émancipation. Mais c'est que Jésus wana zaki mutu mwindo te et pas na biso toté l'émancipation existait avant Jésus. Ce qu'on a dit ba pharaon, il y avait des reines qui dirigeaient. Même après Jésus, dans le royaume Congo, reine Zinga Zalaki, dans l'émancipation, ils ont un message de mon côté, comme message de Mouté Panzambe. Pour avant Jésus, après Jésus. Si vous avez dit que Santo Ananios, d'une façon générale, que copia biso africain, donc l'Égypte, quoi. Mais ils ont précisé non, Santo Ananios, na mort ya kibango. Mais vous avez bien bon tu basu Santo ngokuna oyo bauta na mort kibango. Comme si pour ébêter biso histoire ya Pierre ya uta na mort kibango. Obete biso pe histoire ya Like, obete biso pe histoire ya Moïse uta na mort kibango. Comme ça vous allez intéresser. Pas toujours pour les autres créer la confusion. Donc on dirait que image ya Bible ils ont se rattaché na makambo na biso. Yango tout mona ki pas bandeko na biso ba kimbaniste ba benga kimbaniste o mona kuna bana ya tata kimbango kuna bazo ba ke muso moko za limo mosanto moko za soki Jésus muso za soki donc nzambe o mona kaka c'est la même chose kaka makambo na bango mais toujours s'accaparer nango pas to pesa ngo image na biso. Or que les spiritualités bani pa na biso bango ba copier ki biso pour na basala maso na bango mais biso to komula surtout copier bango au monde qui est comme vu dans le monde à l'envers ngana suki yana na Zolanda matondo. Merci ngaite yo pete mutu moko pete alobi yango ezande na mikanda totangi depuis masolo tango lekaki bato balobaki ete mama kimpa vita na mama mafuta ba confirma ki ete basantu nyonso na Jésus-Christ bango tout ils étaient des noirs
bana ya Kibangu, région de Kibangu. Ce n'est pas que on gagne na ko démontrer que comment bazali o ba kimba c'est comment bisoté tozo ko tanga mikanda o comment avant que to koma na data le to ya ko yoga na ba kimbangiste oh ça a déjà existé que mama Kimpa Vita a le bakete tous les noirs tous les saints étaient des noirs, Jésus était le noir. Mais quand on a permis na oyo donc père a vraiment permis na tenter ko expliquer biloko très bien. Je le félicite. Nandenya kote nandenya expliquer bisoté Jésus wana mama Kimpa Vita lobaki na tanya ngo susikoyo na monike ndompe mto na raison. Jésus a lobaki ye penza te oyo ba mindele ba yera kibiso. Il y a un peu une différence là Jésus a lobaki. sont des noirs mais ils sont venus tous c'est là où le père a terme clair. Maman, quand la place on a do bauta et pas mon côté, ce n'est pas c'est clair. So qui ba Bible na ba santo oya mindele bauta ki quelque part na Israël. Wala ne c'est clair bauta kuna mais oya mama Kimpa Vita totangi ana mikanda. Bauta ke pas mon côté ba lobete bazala kabana ya awa. Voilà. Donc ils ne sont pas venus d'eux mais ils sont deux. Chrétiens, musulmans, ils se défendent. Même quand les banques ont insisté, il y a un mystère. Les musulmans, les banques ont défendu ailleurs. Mais avant la banque, on a na rivière de Mbidizi, na rivière de Lukunzi, na vallée kakawana ya montagne ya bango place na riba santu bazala. Ah, ngere ba soki Jésus ba crucifié qui est. Kaka place on a payé ba crucifié qui na bango kakawana montagne wana kaka. C'est un mystère, mais on a peine à apprendre. 2 minutes, 3 minutes. Gana pour expliquer le côté, na pour analyser pourquoi Mama Kimpa Vita yebaka comment Jésus te mengana ko découvrir non, il a parlé de Jésus là mais Jésus oya bango ba ya moyibité ya potote ba mindele pe awa ngana zo ko tirer en conclusion en avance. Tant bazwaki mabanga wana basalaki fete ya kosakana te monde nyonso yeba kete mabanga ya ntalo mabanga ya mystique mabanga oyo gerisaka ebimi. Est-ce que tu ko dupliquer eloko ya boye pepe batu baba na kosala ngo so ko pesa miracle? Oui, basalaka yango batia na mbanza Kongo wana esala miracle moko te. Par contre a dernière information mabanga oyo ya liboso oyo ya kunzi wana ya croix wana bakundaka yango na ndako moko munene batongelaka yango. Est-ce que ndako yango te kulumbimbi ubie kulumbimbi akala po na yoka kulumbimbi sika suba ba portugais batongaki na mbanza Kongo wana anata ya Zwankuvu comme temple. Est-ce qu'il y a eu un autre temple oyo batiaka croix wana munene o masolo to considère lobby mais-il que miracle et ça les maki mundele so akomilika vo msufo ko pese crédit que aza congolais te poya ko dribble sonnet ka ba congolais te mesana ka par intérêt non mama Kimpa Vita na mama Mafuta bazaki ba grand personnage spirituel na degré moko mundele a confirmer yango que nanu ba muna batu ya sorta bwana mabelete lobi tanto continuer na ko pesa bino place au na 17e siècle précisément na 010 premier contingent, il y a plus de 20 000 ba noirs, ba uta kaka na mbanza Congo, na ba luba na kotangi ba Kombo, ba kotaki na Amerique, na kota ba Caraïbes, na Kiba na Florida, bangonde batu ba kotonga États-Unis. Lobi to ko landela, batu wana ba déplacer bango, likolo ya Nkodia EKI. Ba ina wana États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Amérique? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Haïti na ba place mususu? Est-ce que ba koma ki pe puissant awa? Toko yeba ba etani neza na États-Unis o sala ete na indépendance ya États-Unis na 1776 bat bazwaka yango ce sont bana ya Congo bana o ba utaka place wana ba Kombo na wazali. On va vous dire tout ceci demain. En attendant 2 minutes de chaque mutu to conclure. Mon soeur papa ma wabe senyi papa wabe 1 minute et demi na yo. Bon ça va, merci. Ngambo pamela bino. Dans le français na biso le sera ka famille. Et j'allais un peu la compétence na ba conseil. Alors na yokaki le ko la pata le bakiti ya nani ya dengene. Je suis contre personne. Le contre les États-Unis on conduit à droite. OK la kingdom on conduit à gauche. Parce que Simon Gimbangu conduisait le véhicule à droite. Pour le moment,
le kimbaliste conduit le véhicule à gauche de Yangowana. Je ne suis pas contre. Parce que le Kimbangu a marché dans la voie libre et directe. Merci. Alors qu'on conduit le véhicule à droite, mais le kimbaliste conduit le véhicule à gauche. Ce qu'on entend dans les Camus, vous m'entendez parler, je ne suis pas... Merci. Minute no sili. Ndeko dompe tuope soma loba dans l'entretemps ndeko dompe ngai livre na ko meka mpe ko confirmer na conclusion na yo. Miracle mama kimpa vita na mama mafuta basalaki apparemment eleki même mingi ke o mfumu kimbango salaki. Est-ce que kimpeve kya Kongo ikoma ko diminuer malembe. Mama kimpa vita salaki 200 na action ya makasi o mfumu kimbango 3 mois seulement. Papa essayer depuis tant mfumu kimbango ti de lo et lo comme côté. Est-ce que plan la mindele simba kite ke ba ko réduire force spirituelle à Congo ba réussir kina mama kimpa vita mfumu kimbango 3 mois seulement yepe akenda isu musikate. Est-ce que dompe mabanga wana te muntu bayiba kibiso muntu sala kile kimfumu cha Kongo kendaki Mato Domingue de Rosabwana et à mon que en tout cas en fin de compte se rendre compte que dikamba mama qui m'a vite faut que zone sango faut que la balimeta il y a batu moyens pour comprendre rango et je pense que dans le regard on a batu batanga ka blog nangai na comment qui article beaucoup sur ya qui m'a vite ça fait pratiquement une année ou bien 2 ans en tout cas on a recommandé ba auditeur ba kende ko tanga yango na blog ya basango ya kachopa il y a un article beaucoup mama ya qui m'a vite à la prophétesse ba komona ba comprendre histoire ya qui m'a vite raconter selon les yeux d'un Africain, selon la pensée d'un Africain et pour sa sens mini. Deuxième élément na koloba été toti kalawana te to continuer pour approfondir likambo oyo lokwa na lobby sur autant par exemple lilo histoire ya Bhagavad Gita ya nini Krishna ndenge za raconter la Bhagavad Gita pour comprendre que eza histoire wa komati yango bana msusu 500 ans après nous même 1000 ans après. Donc il n'est pas tard. Il y a comme histoire na biso. Toti kakaka kate batu musuba comme la kabiso selon leur appréhension et selon leur compréhension. Il y a qui pas vite c'est vrai na kati na succession. Il y a ba oyo ba bundeli ya Congo. Ba oyo ba telemaki po ete Congo et quoi kuzonga na mobimba na yango. Mobimba na yango c'est-à-dire la spiritualité qui contrôle la science et la politique. Yaki Pavita Azali vraiment icône. Na ici quand on a tordu kolongola ya tamukete. Pour le koloba, est-ce que après Yaki Pavita miracle ici là qui je ne pense pas, mais seulement il faut agression occidentale et m'attaque des teneurs. Parce que, au départ, il y avait 4 écoles initiatiques au Congo. Je parle du Grand Congo, Royaume Congo. Venant vers l'Est, hein, chez les Balouba, nous avons l'école du Boulot-Point, ou bien du Boukichi. Et même le Boulot-Point, ou bien le Boukichi, ça peut diviser dans la section. Mais, quand c'est aussi Congo, il y avait 4 grandes écoles initiatiques. Aux a Buelo, aux a Kimpasi, aux a Kibangu, aux a Lemba. Et le nom, ça n'existe plus. Si ça existe, en tout cas, ils allaient mini messieurs comme moukier. Or, lorsque les connaissances secrètes sont enlevées, qui sont des connaissances scientifiques, on a dit qu'on insistait, ce ne sont pas des connaissances illusionnaires. C'est-à-dire ces gens avaient la maîtrise du comportement des particules et comment est-ce qu'on pouvait affecter en gros, répéter en gros, conditionner en gros pour trouver des solutions escomptées face à un problème posé. C'était des connaissances scientifiques. Et le local ici est Bungi, c'est tout à fait normal. Les Congolais prient aujourd'hui parce qu'ils ont espéré qu'il y a un esprit quelque part qui est assis là-bas, qui va commencer à arranger les choses d'une manière aléatoire, créer des solutions. Or, quand on a ce temps, Sambila, qui n'est pas prié, hein? Sambila, c'est-à-dire utiliser l'énergie du mba. Ça dit la mba. Mba, ou bien ça dit la mbilanga. Là, du langa, de l'énergie universelle. Bango, bazaki ba acteur. Bazako interagir avec l'énergie qui est autour de nous dans ces différentes fréquences.
mais biso za lisusu na science wana te tozali kaka awa au nom de Kimbangu Kimbangu salela ngai mais fait ça c'est vraiment merci. Histoire ya Kimpavita ezali histoire oza ko inspirer biso tokende ko reconquérir les connaissances cachées du Congo. Le Congo ne peut pas se tenir debout sans ses connaissances cachées. Botanga la diplôme na bino ne mo mesana bozwa na bino. Ba démocratie ngalo ba kutu na zo na 5 démocratie. Mais sans la connaissance initiatique Congo, nous sommes incapables de quitter de ce carcan où nous sommes tombés. Maton. Merci Mekobo sanate outillage faisait le comme physique. Outillage basa la ku na science wana mabanga. Nema kindu 2 minutes na yo mabanga c'est ça l'outillage yo okozaka ko ba théorie et outillage ne za wapi. Nema kindu 2 minutes na pas pardon zoko kangabisa rapidement donc ça rapide. Nema kindu la conclusion soko pesa te toke na mwana bilaka conclusion na yo na roya sima. Ne mwana bilaka conclusion na yo 2 minutes rapidement. Matondo ngaka na ba likama mabanga to bango soki mundele ayebi bon ça veut dire ya mabanga pe force va perdre kayango te on dit énergie okoki ko échanger à travers méditation ya kinko so va perdre force te mabanga ngo to ko zona intégral 3 pouvoirs d'abord qui 3 pouvoirs ba sel aratile 3 pouvoirs ba sel akini ko zango donc ya zwango to zonga Congo au Congo asika na bosilisa bakimbani te ponga na ndima ete Yesu bosambelaka eza Yesu moindo bolongo la catéchisme parce que catéchisme eza ya biso te soki pesa ya biso boluka bakomona yango ya kinkulu moto koyeba solo eza ya biso catéchisme ne kolia ba communion ne tisusu nini surtout le plus ba scout na biso bakoko na biso na bakoko na biso bambutu boye denga iso ba scout bazalaki donc on a dit Yesu na bino ya moindo bolongo la ba scout bolongo la kolobanini na ko taper à mon appeli mon santo on se mama nda mama za la raté pour na mukili sur des pierres babanga mibale donc pour création et ça les ma et c'est une pierre positive na négative donc bo banda ko zoma libanga eza na kati ya mai na libanga eza na mabele bo tout ça on bomona donc bo mama nzambe mama za la raté kaka nzambe tata nzambe mama dans makambo ya scout uti wa mama scout makambo pe umna kimbangisi on sala catéchisme uti wa pibote batu kimpeve bien moni dans pèse loba parce que mutu a inspiré un PV donc solo un PV voiture ya diesel batata diesel voiture essence batata essence botia Yesu na voiture ba Yesu botia kimpeve na mutu ya kimpeve matondo mando ineta. Merci mbutale fuko bosa na tetanga baye ko soma banga wana mundele azwaki marto ya minene abeta chango 3 fois mba banga ikasukite mba 0 troisième fois mba 0 batante ko sa manevre baya ko kundula ngo place ezalaki ndende ngona baresa iko yiba yango me ba intention liboso da yiba teta yango ba ko kaki ko teta yango te sinuke bimisa ki moto na troisième kuta babeta ki nda ba étincelle ya monte somo ibimaki wana ba américain ba komi yango peu partout mikana to tangi yango est-ce que mbuta le fou pona yo ozaka ko insister que dit ne faut pas nous parler des choses pareilles, ça ce sont des choses métaphysiques. Conclusion il y a 2 minutes. Ah oui, merci Papa Zambana. Je ne dis pas que tout est métaphysique. Je dis il faut respecter les principes discursifs. Je dis que les connaissances initiatiques sont réservées aux initiés. Donc on ne peut pas initier tout le monde dans la société parce que il y a des degrés d'appréhension. Dans toute société, c'est comme ça. Tout le monde n'est pas initié. Que les initiés le fassent, j'en veux bien. Mais qu'on en fasse une affaire de tout le monde, ça, je ne peux pas accepter. Deuxième élément, tous les illuminés se reconnaissent. Donc que vous critiquez Jésus, qu'il soit blanc ou noir, que vous prenez votre Jésus noir, je crois que tous les initiés ou les illuminés se reconnaissent. Troisième élément, les pierres. Les pierres, ces pierres devraient avoir des gardiens, c'est-à-dire des initiés, parce que la société, il y a un aspect secret. Donc, il y avait des gardiens. Donc, les gardiens ont failli. Et si les gardiens ont failli, les pierres elles-mêmes devaient réagir. Parce que ce que aux biloko na loge, par exemple, X ou Y, je crois que
et ces histoires-là devraient réagir suivant les puissances où il y a moutoua ko dictat comme de loin ben place et kendik ba pierre loin de ko réagir mais ce que réagir c'est que c'est de la matière. Et j'ai dit enfin pour les deux personnes Baloba Kiawa, les ressources minérales du Congo se retrouvent partout. En Russie il y en a, aux États-Unis il y en a, mais sauf qu'ils préfèrent exploiter les minéraux des autres. Enfin, quand le pape a dit que ce qu'il a vu, mais Papa Robert, vous devez reconnaître qu'en diplomatie, pour demander à ceux qui ont fait la diplomatie, en diplomatie, avant de faire un voyage pour un politique comme celui-là, il envoie déjà des gens pour recueillir les discours qui se répandent, les discours populaires. Donc, quand il va prendre la parole, il va reprendre les mots. Donc, pour les mots, on appelle ça discours protocolaire du pays hôte. Donc, je peux venir chez vous pour vous louer, alors que ça fait partie, en fait, de la bonne, disons, ça fait partie des bonnes manières diplomatiques. Donc, il ne faut pas en prendre déclaration à pape comme, une parole de l'évangile. En fin de fin, tous les chrétiens sont des religieux. Il ne faut pas les prendre, il faut les éloigner de Christ, de Jésus-Christ. Les chrétiens ne le sont pas. Les chrétiens sont des religieux. Ils ne sont de rien, parce que les vrais disciples de Jésus-Christ, on les appelait les suivants. Chrétien, c'est un mot péjoratif. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Comme les kimbanguistes, c'est un mot péjoratif. Ça n'a rien à voir avec Kimbangu. Donc, il faut séparer les deux choses. Lorsque vous aurez séparé toutes ces deux choses, alors que vous avez la vérité en face. Donc, les pierres, c'est de la matière. Si ces pierres avaient de la puissance, les pierres devaient réagir là où elles sont parties. Si elles ne réagissent pas, donc elles n'avaient pas de puissance. Tirez barre. J'ai fait fini. Merci de Pierre wanapende yimbuka na Pierre Moïse akeneko zana montagne kuna ya Sinai Pierre ngo ebunga ka bona era batak ndemo pika na ba arsha nowe arsha ngo ikenda wapi soki za kana puissance te arsha pe bunga ka boy donc il y a pas mal de choses na uko pesa yo preuve ke zalaka na nguya mais na tamba ba ko attaquer ba attaquer bilo ngo pe ebunga na ngomeye de gardien ndego lobby oui makambo ezawana tango kenanda ko kende ko tanga yango makimpa vita ba gardien kutu te parce que problème ezali quand est-ce que oko kende ko taba gardien wana mabanga wana place ezala ki 24 heures sur 24 attroupement ba population ya bat bazako utana angle nyonso ya Congo ya mbanza Congo te ya Congo mobimba tous les noirs yi descendait ba ne ko fukama ko yana ba problème na bango donc tant que to ko garde zate place wana ezali trop public déjà mais mundele abengisa ki force utaka na Portugal na ba bato eyaka ba frigates na ero na ba bato na ndenge na bazako yona ba scoop e utaka na Portugal na Hollande eyaka pona ko bundisa tous les nègres bazaki na pembeni na mabanga wana tikino bakoka yango tokei na mbuta longi na pesa que 2 minutes ou pas à des photos quitter par mbuta Roberto Mukolo mbuta longi so na pesa que 2 minutes à conclusion te zoa so kite mbuta Mukolo mta ko tirer conclusion ngana ko tirer conclusion te parce que le but au continue ba noir o ba kanti bango ok bon pour la mabanga ndenge zo insister kaka bon ezoko pesa ngai ide na ndenge lo bidi concernant mabanga ya Moïse mabanga mibale za tuna kati kuna selon histoire ya juif ya Torah pas Bible comme un mélange christianisme et christianisme Torah donc bazo ko tia histoire ya bango peut-être là pe bazo ki abiso mabanga wana ezali na puissance parce que nzamba tiaki boko mais tant le bimi na Israël ezali lelo na bisini et puis bazo ko garder en til lelo il y a un noir gardien éthiopien ba boîte là nini wala tabernacle place ezali mais ils ont sur la puissance de position nango hiérarchie pour na bana Israël tango ba je ne sais pas ba histoire na bango mabanga ata soki bazwaki yango ekendeki comme esalama pona biso puissance oyo ekota kuna po mabanga ezebele kasi soki mabanga wana epesa mpona biso ata soki bazwi yango ekozonga ekosala tango nango ekoka ko likambo nyonso oyo eza na spiritualité soki borate il y a un cycle babengaka indemnité bokofuta après soki bofuti bato bokufu bakonyokama nde na nsima ekozonga ndenge bango bayeba ekolobela ke bapuissance ya biso ekozonga ya solo ekozonga na bango soki ekende ndenge ozolobela
ekozonga mpe ekosala mpe tokokoma esika oyo bakoko balingaki tokoma yango ozoma makambo ozobima nde tozokopotakana awa eza mpona koeveye conscience na biso mpo tokoma koyeba moke moke mpo tokoma na esika wana. Merci masuki wana. Merci bato baedaki baportugais na bahollandais kozwa mabanga wana sete bato bautaki na bandundu le bayaka bapesaki bango masasi bapesaki bango baekipai bango très bien le bayaka veni de bandundu baenvahissaki mbanza Kongo nyonso batakaki epi bakomisi mbanza Kongo place na bango. C'est comme ça ou bana mbanza Kongo babimaki epi mama kipinki vita na mama mafuta bazwaki desio bapesaki message partout na ba original ya mbanza Kongo ya Kinlaza na Kimpanzuke biso nyonso soki tokokufa tokufa mais tozozonga na mbanza Kongo to reconstruire mbanza Kongo. C'est comme ça bazonga ki base mélanger ki na bayaka de ba récupérer mbanza Kongo mais pour le moment mbanza Kongo eza mélanger entre les bayaka na bana ya kati. Donc soki mutu alobi na je naza mwana mbanza Kongo akokine pe koza un muyaka le vrai bana mbanza Kongo le vrai bana mbanza Kongo lobi toko continuer place baye kozwa bango bakanyi bana ba chaîne ba minute bakenda ba bateau bakenda États-Unis bakenda partout. Donc bref région nyonso ki bangu wana presque bakombola ki yango na bana na batata na banani bango nyonso ba déplacer bango e ba remplacer bango na bato utaki ndenge na robai na bino na ba émission eleka na Kasai bandundu batundu ba pusaki bango ba réfugiés kuna ba déplacer de guerre akati batindika bango na côté ya Boma côté ya mbanza Kongo. Donc la plupart des Angolais baza bana Kongo ya kati bayaka mais bato bazaki na ba frontière na ba pembeni na ba océan bakota ki na masuwa ale Rua Vec Zurich bango nyonso na Amerika bayaka. Donc le vrai bana ba Kongo ba déplacer bango mbuta mukolo politique des accords nyonso za koleka mabanga wana religion kaka place wana médecine kaka place wana kinganga kaka place wana tout ce qui s'est passé ya ba massif ya ba miracle et lekelaki liboso mabanga oyo yo lobi nini mabanga oyo par rapport ya mabanga mantalo mankamba avu ndako soki sela na mabanga mena ko banda wana te. D'abord nalingi na remercier bino nyonso na ndenge opesinga presque mtosuka conclusion na ko banda na mbutale fu si vous avez une difficulté à oyeba Robert le Kimbangiste et Robert le scientifique, moi au moins je suis honnête, correct et ce que je fais. Je m'exprime ce que je suis. Il y a des francs-maçons qui n'expriment jamais ce qu'ils sont, mais ils le font na coucou. Ngai na zana spiritualité wanate. Ça c'est un. De deux, les Kimbangistes vivent une vie. Ils écrivent ce qu'ils pensent. Ils font ce qu'ils font. Mais c'est aux autres de se plaindre. Questionnez-vous. Êtes-vous Kimbangiste quand vous arrivez à cette philosophie? Ou ceux qui vous avez Kimbangiste, pourquoi vous vous acharnez? Trouvez la réponse à cette question-là. Les gens s'acharnent pourquoi contre le Kimbangisme? Il y a un problème. Il faut le résoudre sur le plan scientifique. Alors, en troisième position, j'aimerais ça qu'on se juge par rapport à ce qu'on est. On a parlé tantôt ici de Makamboya Anania Babakor initiatique. Le pays ne se développe pas avec une idée mono, c'est-à-dire que tout le monde doit obéir à la même façon de réfléchir. On a donné l'exemple tantôt de voitures qui roulent à droite, de voitures qui roulent à gauche. Si les Kimbangistes vous dérangent dans leur philosophie, créez une autre philosophie, avançons dans la tolérance, dans l'amour, et nous allons voir qui a raison, qui n'a pas raison, et qui conduit bien, qui ne conduit pas bien. Donc, c'est ça que nous devons travailler avec. Donc, les misères des Kimbangistes, c'est aux autres de se plaindre. Pourquoi les gens se plaignent des difficultés que les Kimbangistes vivent? Je me questionne beaucoup. Réfléchissons un peu là-dessus. Moi, au moins, je vis et ma spiritualité, et ma recherche, et ma vie tout entière à travers Mfumu Kimbangu. Je suis un homme complet. Je me sens complet. Alors, ceux qui vivent vivre na kuku, okuna okei, na ba makamususu, non, ngaikuna na zate. Je suis ce que je dis, j'exprime ce que je pense, et c'est la liberté que je veux. Mfumu Kimbangu a parlé de l'indépendance spirituelle.
L'indépendance spirituelle dont il parlait, c'est véritablement la liberté. Oyo, moto na moto, la benvention. Nous avons toutes les richesses, mais nous ne sommes pas à mesure de les transformer en richesses pour nous-mêmes. Alors, indépendance spirituelle, Oyo Koya, Yanfumukimbangu, Toye Bandi, parce que ça commence d'abord par le verbe et la parole. Donc, c'est ça. Enfin, je vais aller dans ma banga. D'abord, il y a une constance. Il y a les enfants d'Israël, ils se sont séparés en deux. Je vais parler d'eux. Je sais que ça vous fait mal. Bazwa qui m'obèque, on a ma banga. Ma banga, si vous regardez l'univers aujourd'hui, regardez Hubble, le télescope international, l'univers est constitué de la pierre. Est-ce que ce sont les 10 commandements perdus qui sont allés avec les enfants d'Israël qu'on recherchait? Point d'interrogation. Deuxièmement, le Congo était subjugué, colonisé. Le Congo, balobaki, makambo na butu, kanda na moi. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre le Congo sans les subjuguer sur le plan spirituel. Il y a un problème spirituel. Nous sommes, vous et moi, vous en Allemagne, nous aux États-Unis, place Yamotumwindu sur toute cette planète. Véritablement, si nous nous posons réellement la question, il y a un problème. Vous allez me dire, non, ce n'est pas ça, c'est parce qu'on est paresseux. Oui, mais pourquoi on est paresseux? Oui, vous allez me dire, oui, il n'y a pas de malédiction. Mais oui, mais pourquoi la misère se retrouve que chez les Noirs? On parle de l'esclavage et tout ça, on parle de les massacres. Mais il n'y a pas un seul peuple qui a été massacré aussi que les Noirs. Et surtout les Noirs du Congo. Regardez le Ku Klux Klan aux États-Unis. La mort des Noirs. Les gens applaudissent. Et même dans des salons de grand honneur, on appelle des Noirs qui se tuent. Salon aux États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est parti des bas Congo, tout ça, ça vient de la côte Angola, bas Congo et puis la côte ouest américaine. Ça, c'est de l'histoire réelle. Comment l'homme peut aller jusque-là? Alors, ce qu'on t'a vigoureusement, pourquoi l'homme noir, il n'est pas capable de se prendre en charge? C'est une autre question que je vous laisse et que nous devons réfléchir. Je sais que vous avez des réponses, je sais, mais il va falloir trouver des situations, des solutions de Mouana. Bon, le kimbangisme, comme le christianisme, comme l'islam, comme tout ça, moi je vous dis que ce que j'ai appris de Mfumu Kimbangu, il nous a dit, ça va se retrouver entre les mains de toi le noir parce que Makamounous se bandagé par Nayo et Gozonga Pega de Pain. Donc, en conclusion, prends ta responsabilité, Luka indépendance Nayo, pas dans les attaques. Ceux qui banissent soit Kayo, Luka, au régler problème Nayo na kimbangisme. Luka nam qu'est-ce qu'il y a? L'histoire est toute fausse parce qu'elle est écrite avec les fusils. Ce sont les dominateurs qui écrivent l'histoire. Nous n'avons pas encore commencé à écrire notre histoire et commençons-les dès maintenant. J'ai dit et je vous remercie. Mbutazambwana nazong simpokombokai. Lobi na mabanga na biso. Na batata kimpeve, na ba mama, na ba na biso nyonso na 1706 wana tozui masuwa, bakanyisi basinga tomati masuwa. Biso nyonso lobi to komata na masuwa. Poto kende pakundu na mai tina ngambo ya Brésil, tina ngambo ya États-Unis. Nina woto ya iko sala awa, qu'est-ce qui s'est passé na côté tokena lobi tokola na makolo ya batu oyo bakanyi bango chaîne. Pona ba esclave te. Mais parce que batanta iko protéger mabanga ya ntalo. Dika tata nzambi ya mpungu kakulu sakumuna yeka kulukeba.